Voilà, c'est parti, très cher abonnés des Fantastiques Info. Bandeko Oyo Bandimagaloko Langai, votre humble serviteur, Lucien Bokite, ambassadeur de la terre qui Mboko Nabiso, Eco s'est développé, ce qui est pessi, importance na Bilanga. Voilà, alors Bilanga, on te met à casser tes alliés Bilanga ya Congo, na Pau, na machette, te kasi Bilanga, Oyo, Salama na machine. Les autres, on a Nesengo, il y a Kotali Sabalandi à Fantastique Info Télévision, Nyonson, qui est société. Valentine Feskit et Pessi occasion ya moto nyonso ou ya lingaka bilanga na mise en jour na yango kozwa tracteur tout engin ya kosala bilanga na ba condition ya malamu. Alors société Valentine Feskit et lobby na batunde sur oyo bazali na posa ya kozwa ba tracteur sans accessoires, c'est-à-dire ozika machine ya ngomoko. Ils ont l'IP disponible. Bandeko bazana a besoin de tracteur avec accessoires nango nyonso pe na ba pièce oyo ko changer ils ont l'IP disponible. Pour nous resuki ça société lobby les sociétés bandeko nyonso bazana besoin de ba moto gizi kasi moto gizi to mona kaka na nzela te moto gizi oyo ko permettre na bandeko o bazana besoin de ba marchandise nango o ezana 4x4 ils ont l'IP disponible. Alors pour l'option liboso bandeko oyo bazana poser ko accessoires to ya ko tracteur sans accessoires, société Feskit et Pessi Bango, disponibilité, il y a un prix à Malamu, à partir déjà il y a $40,000 au solo limoké, au redu qu'on soit traiter naïo, P au bandi ma solo naïo Malamoko. Alors pour le bandeko, balingi bana mosala nyo son Malamoko, azwa traiter naïe, azwa accessoires, donc c'est-à-dire azui tracteur, azui labour, azui pena, enjeu pour permettre à ça là. Bongo Ers ils allaient pas disponible mais la pièce de rechange ceux qui n'ont pas commis ils allaient disponible. Alors pour la bande de Kowana ils allaient bongo na $52,000 au solo le moké au buzamo bimba aux huit en genayo. Alors pour la ressource de bande de Oyo bazana besoin pe mingi ya kozwa ma moto gizi na précisé que la moto gizi ya pas battre la moto gizi Oyo ils allaient la doli comme ça peut ba marchandise na yo ya bilanga. Ils ont $16,000 au solo limoké. Donc, occasion, yango wana société Valentine et Pessi bandeko nyonso oyo bandimaka mise à jour à bilanga na biso na mboka ya Congo. Bobenga na lombango na numéro ezali affiché pour na kozwa chaîne na bino. Voilà, merci beaucoup. Bosomba ebele. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora.